Numéro 1, nalobata malono loba. Nalobata masadrak, lono loba. Lono bata mate. Ça peut tout bien folie numéro 1, to banga bango. Oh non, folie numéro 1. Na lingi su bapela bavutima te. Na lingi su bapeli ya bavutima te babenga kanga. Na boyi. Tang babenga ko baba kanoni. Na boyi. Loba vérité baba noni. Na boyi. Na kombo na isi. Yo su na ye. Yo, surtout yo. Surtout yo. Kobenga ngate. Kobenga ngaba pena oti. Moi que bon, na changer. Yi o wapi o ba bloquer au passeport. Netinga mwana lekina loba. Je vais numéro 1, faille numéro 2. Faille numéro 1. Numéro 2 nani? Ah, numéro 2 nani? numéro 2 na stade. Na stade. Faille numéro 1. Je vais numéro 2. Bo wata. Wata pazana ebiso wata bandi makete na stade. Bada o bandelango. Wata bandi makete, mote na viene wera tanga gete. Bandi makete na ko bandelango. To défendre Fali et si maman tenait du soutien bateau tout na sala chez bango bo pia na pesi wata ba bonne chance parce azali asamsa matoko album Nozo Bima chemin de la gloire na pesi mon petit frère Mbote Patrick Beka album sa histoire nae bazala ba bonne chance ba sa ba batontika na musique eza opportunité mon azui eza ya suka so na baby sango vie na ngapa na musique e baby Très bien. na sa ba venture te na sina koli na sala ba venture te o fallait pesinga ba warrior boya mbanga na zaka ya bino o elekaki bobo sana bana zaka ya bino fala leke no yemba lelo tilo bi wimi ke la ba lelo fala leki fere no yemba ngana bien on lelo aleki falite jamais aleki falite akweza bagaza bangamena banzata akikimoja Victor akikimoja akitisiko ngalelizaye nini aleliza kangaina bolinga nazolela sentimate pasezo yebana baba mati bibi oswete aéroport L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue très chers amis internautes, bonjour et bonsoir. Topé Sibino, Topé Bino, Boyebola, mon émission Allélo. Vous savez très bien, c'est une émission qui vous apporte l'actualité, la gaieté qui vous divertit. Dans cette émission, nous sommes avec Kissinjora, leader américain, Formule 7. Maman Formule 7, avec elle on va entretenir une très belle animation. Comprenez qu'il y a la joie dans mon visage. Nous avons parlé de l'actualité aujourd'hui, des Fali Poupa, c'est ne plus de part et d'autre, qui sont toujours confirmer Bissot dans cette émission qui est à Zone et pas Fali. Alors plus de détails pour vous retrouver en quatre émissions. Je vous suggère de rester branchés. Ce début à la fin, cela fera énormément plaisir à toutes les warriors, à toutes les mélomanes de la bonne musique parce que les lots qui sont toujours à retrouver place au Yaouta. Abia Zaka Warrior numéro 1, Warrior Nyon Soto. Les chanter ensemble avec moi, Fongola Bisso Batouba, on fait découvrir. Oh, Njora Bombeli Bisso Lelo. Viens Njora, bonjour. Eh, Warrior déjà. Éclair. Bogar.
Il sait chanter, il sait danser. Nyonso ayebi beau. Ayebi musique numéro 1. Numéro 1. Nalo bata malono loba. Nalo bata machadrach. Lono loba. Lono bata ma te. Ils ont tout bien fallu numéro 1. To banga bango. Oh non, fallu numéro 1. Numéro 1. Tu l'as gagné. Tu continues à boire chambende ngeso. Blé Martini. Bibi Bandi. Bandaki Mede Bandi. To bina kana. Na kiti ka to banga batu tu batelemi. Biso ka ba yo filmer biso to so banga. Ya tu mulaka Bibi Bandi. Ngana j'avais to finir kana kiti ka. Ya no na sentiment na ngana mo kanga ngona banga bango. Na banga ntimba ntimba kitoko bongo. Na banga. Ba ko filmer nga. Banda banga banani. Bango banani. Na banga bango. Obelelo na loba. Fali numéro 1. Très bien. Voilà, bien mo bomoni déjà njora so juste sentiment na ko kanga ngote. Azongi warrior. Bon, voilà, alors viens Njora. Nazara na souci au tchaboy. Nazara na souci. Na tchakata boye. Nazara na souci ka fala tchebo. Au moins na continue na wese ngam na tchebo. Au moins ngam na continue na chambre na tchebo. Éclair. Na ba no ka soli. Na mo kanga sentiment nga. Si écoute musique comme na téléphone et comme na YouTube. O tchemo écouteur, au moins na ngana na bi savoir te. Mano, surtout pas ton alingara. Bien, boma trop. Akoisa mpaka saba ngombe na banzoko. Kasi mokolo moko ngungia lelisa ye. Bibi yo lelisa kangai na boli. Nzembo okosa na muru. Nasa na mukuta muru. Nzembo. Suka. Nasa muru na vie. Nasa muru na bibi. Na lobi. Oh, leso, bobo mwinda. Bobo climatiser. Bozo ka bibi. Amurele. Fali sika. Fali ndunda sika. Olelelo. Olambi lelo, olelelo. Obuki lelo, olambi lelo. Fali okipisikine lelo, osepeli lelo. Ya rendez-vous na rena. OK. Na rena. Ya rendez-vous na rena mututaza na chomba kitoko kakabo. Tokozaka na rena. Biso kaka boye. Pour la table na loka soni. Boko so fala table na TV na télé fali na ngai. OK na toilette. OK na wese mbango. J'avais ko na wese kuna. Fali numéro 1 na ko ko panga na ko ba numéro 1. Nzokanda ka numéro 1. Alors viens nous attention ce qu'on malembe. Lelo ba te belé ba sutuki ba moni ki sinjora de retour et pas fallait pour pas. Fali Poupa au Bokabana, il y a quasiment 16 ans ou 17 ans. Depuis Bokabana. Bon, mais quand il y a nettement touche à Rozon en 2020 et Simba qui était. Alors, révolution au Yosu Lelo, il y a une décision. Bien qu'il y ait souhaitant aux warrior numéro 1 au Bandana parce que M. Belé Lobara au souffrant la Fali. Na liput aux autres mois na liput na babisa ila na ba wenze pour sa promotion il y a droit chemin lelo ozongeli fali et puis fali ozongeli lelo il a fali il y a ba disque belé il y a ba concrétisation belé tout na yebi na monaka surtout na o sala wana différence c'est entre fali o tikaki na fali akala alors lelo tant yo zongi déjà impressionnant aux alanini par rapport à maman Antonio en tout cas Shadrach eza passé na mawa pour na vie na ngana sali vie na aventure amen na sali pena vie na ngana aventure amen fallait ebsanga to bonga naye amen donc ça c'est mon muke fallait ebsanga to bonga naye tant to bandi en 2006 droit chemin na 2005 na bis album nanga droit chemin yo zala wana OK mais bamvuti ba mo boyaka ya ba téléphone ya ba pelle ngala fallait zaka ba pelle mo boyelanga o babia obela ba elinga vie babia père son âme mon grand frère moi rabona longwe OK leki la talaka fali natali batutu ba bongi esalanga pasi et pas fallait batu ba bongi batutu ba bonga Na mutambonda. ba shumen ba mapang ba moke ba poto Baba Druma, ba ko ba potonde ba lingi ba voyage to zaka yanga. Na talaka na mutu na regretaka. Na za mutu na regretaka. Wana za ndaku na moko mama droit chemin.
to comme il fallait subwende ni ngam na zaki na tona projet na biso na vande na ngapa na ndako na ngapa babenga peli ya ba obela na ke ko tika beba kuna pas na kana ko tika lukela ngaba problème o ntambe la soto eloko mokate ba tutu ba ta ba yebi deuxième na 2027 to bokisa subena fallait kitoka tina nga pembongo ba bilamba ba ni to kubeso bien abi na ngazongela musana mama na lingisu ba pela ba vutima te na lingisu ba peli ya ba vutima te ba benga kanga na boyi tant babenga ko baba kanoni na boyi lo ba vérité baba noni na boyi na kombo na yesu yosusu na ye na lingi suste na la fali na ngamoni tout ça la vite to memango kaka ayele lo akei ngai na muti na zo ba émission na sala ke pas mutu te na za libre okende partout na lingi makambo ezali na seka nzambe merci eza mokano nzambe po na lelaka na lunga bo na lelaka na kutana fali na Guinée na lala te azako tanga na sali net ngape na otale po sana yambe na lala te wana bébé na ngai wana za ndeko ya nga bokila lokondo wana pena ndeko ya nga vefe bon market na pesi yembo te pasaza ezaki bamfutima ezaki kindoki mbalo mama botanga bakozwanga te bakozwanga lisusu te 5 ans kanga datalo na fali 5 ans mpona ano makasi nozoloba bakozwa te bako wana toyebi nzoka bango otravaya na bcbg otravaya na team bango te wata na problème te wata na problème te wata naza na problème na ete bandela spiritas bayambanga bien wata salanga bolamu nga pe na sala epe bolamu amemanga poto wi namona bambuma na nzimi wata na mokota concert na la problème n'était wata lingaka yo mais olingaki makasi na lingaka ye na problème wata pe na fali baka na problème te na lingaki na problème te mais ozande tala moto amuto azonga place na ye moto azonga place na ye ngezalaka ba rêve na nga fallait savoir que en 2020 tu soleil qui tu soleil qui oh sous ba pelo yininga sous comment appelle au nom de Jésus na appelle na bino au nom de Jésus o bobenga kanga bino ngo banani ye surtout yo kobenga ngate kobenga nga ba pelle na oti moi que na changer ye ya tika tout ça obi na raté belé pas fallu ye on va bloquer au passeport ye on va bloquer au passeport na tuna ye o wapi on va bloquer au passeport alors bien ça la émission belé to salara olobara fali yo mutu obunda pour droit chemin album wana et sima album asa reconnaissant alobaka ngo na 2020 alobango pe mo asa reconnaissant moi batalinga nga blokanga te bamvutima kaka so basala nga nini mbalo boko zwanga te tala na alobango esa chance asuka bapesenga na ba warrior amen tande ba yambinga na répétition tande ba misetu ba kati rep 45 minutes pour na loba akeya ndenga mu na ba maître na ba nani na ba tutu na tika ba bonga ba voix tout ba tutu wana ba vietino ba bonga ambassi bourgeois ambassi basima ambassi patron ambassi unyanga za kunu sur le 500 300 pesa ba télé a télé chef a bonga pa mapangu atonga ba mama na ba parler na za kuna télé na ba vient sur Schumann Schumann abi yanjoka to zalaka na yo talanga lelo to banda na ba Schumann to banda ba Schumann na ba télé to banda ba kalombo to banda yanga na tika le cheki na récupérer on ça na ko récupérer ozanga na fali na ba tutu obozanga na fali bo banda na bango babonga bango tout on tika le cheki na mettre 50 bonga na 50 bonga apesi mettre mbote bazana bien mabe plateau ezalaka makambo ezalaka to bongisa kaka motivation ni esala ki lelo otalaki ba danger oignon surtout par rapport à ba contentieux passer dans une fali ba guerre ba polémique ba kofingana ba critique et tout ça là mais du coup on s'est motivé aucun te ngala zaki ko chrétien kaka pona zonga ngala ko luka trou banda oui ngala ko luka trou
Baba tutu wana oyo loba wana aleki fali. Azate. Yaya. Fali lono fali numéro 1. Ça fali numéro 1. Lono banga te. Lono loba. Na ça na banga. Yo kasi ba classement wa rasali on a yebi ke fali numéro 1 na ba stade. Wa biso tuzo banga ka. Netinga mwana leki na loba. Jibe numéro 1. Fali numéro 2. Fali numéro 1. Numéro 2 nani? Numéro 2 nani? Numéro 2 na stade. Fali numéro 1. Jibe numéro 2. Bo wata. Wata pazana ebiso wata bandima kete na stade. Bade au bandelango. Wata bandima kete mote na viene wera tanga kete. Bandima kete na ko bandelango. Est-ce qu'on a musique numéro 1 Fali numéro 2 nani? Ah? Numéro 2 nani? Obi omoni distance a Fali wana numéro 2 to mona te. 8000 km. Lukele numéro 2 nani? 8000 km. Nasi bate nani aza pembeni wana. Bon faire. On a égalé na stade de Martyr. Ale nani? A égalé na stade de Martyr. Ba omoni wana za mu stade de Martyr et c'est l'équipe. Siko tu est-ce qu'on a terrain? Siko tu na terrain. Siko tu na terrain. OK. Ba bon na ba vérité. Dès que tu as ndule, ils ont comme calendrier. Faire binisa un calendrier non. Il y a 2023. La 2023 bete wapi? Abi seranga te longo na stade. Na bi stade de Martyr to longo. C'est que toi li bandat. Stade fo bi magati. Stade fo kendagati. OK na Afrique, OK na Amérique ba sani bazit. Ba Europe. Ba bi sanga calendrier na ba. Beto sabu. Ah! To ba secret c'est to ba te. Ah. Obaye makasi bo. Ah! Ah! Na restaurant Yamaliza. Ah! Abeta na restaurant. Ah! Fali était ça beta kana ba sala ba polo. Ya loto loba. Ya to loba. Kala moni on compare quel sous na falite. Et puis ayebi. Mona sana ayebi. Muto yo tangana ayebi ekara wimi. Ya loto loba fali numéro 1. Ya tika la bombi trop. Na bombi trop. Uté bono on ba fali we. No teka mutu moko wana zani place wana te. Maintenant on ba numéro 1 ba tumsuku na bazolo ba kayebi oyemba te ba musique na sopaka banini. Tout monde ba te belé ba le kana ba te. Nana boyemba te. Fali. Ah, fali boyemba te. Ba tu baloba ngotala te. Ah, fali boyemba te. Ah, ba baloba ka permettre kana citer comme on a ba gola baloba ka. Ya likambo kingodi ngodi. Comment on t'aime? Mon musique. Ah na Congo boule na bango so yemba ténor, ba ténoriste ndé o grand chanteur. OK. Ya musique eza na ebité ba charme farli eza ba mélancolique farli eza nango. Présent banga ba golo eza nango ta. Tant na ba tant na zolo ba. Tant de si to se mais tant on est le temps on se va fallait chocolat. Mais toi na marché na obeta. Tout ça na ba boîte na ba bar. Na obeta fala leke no emba lelo ti lobi wimi ke la ba lelo fala leki faire na oyemba. Ngana bien on lelo aleki falite. Aleki falite Jamais. Aleki falite. 8000 km. On est fallait embarquer. Mais bon, moi baba. Baby hello. Bisinga ki nganga kwekonda. Pesa ba okeba. Ba sauce wana. Yake kinara. Akendara tout droit. Il est triomphal, vitesse. Il fallait mon accord quand il est là. On a côté na rope qui pointe ça. Parce que à côté victoire. Il y a à quoi ça bagaza la ngamena banza. Aki kimonja victoire. Est-ce que kimonja akiti siko. Ngalelisaaye. Minelisa kangaina bolinga. Nazare la sentiments passé zo ebana. Mama mati. Bibi on se met à l'aéroport. À quel aéroport? À quel aéroport? Aéroport On se met comme un aéroport. Amatavio. Essili. 1000 km. 8000 distance. Pas de distance. Voilà. Yaya, na tengi sentiment trop. Na bila kabibi na ta toilette. Yo loba l'émission monte son obligé. Yeka monotonie na monotonie. Nani monotonie? Yo mto loba ngoti. Na bana monotonie. Fali. On a ba ye obosani. Ye ne ye. Baloba ye pas ça la monotonie. Te ye fali monotonie te. E fali monotonie te. Nani monotonie ka? Ye nani. À côté
bini nakumaka mongano na YouTube na coach YouTube na beti tala nzembo bibi sans clip et que 3 millions ezalate elekite faut kota total to kota janvier bafana ipupa janvier oza chance na soupe to ko bonga na vie to va na biso na numéro 1 biso yo numéro 1 marketing à numéro 2 to va le côté numéro 1 numéro 1 l'autre bomba la robanga bino fali sika fali ndunda sika oyoki lelo osepe na musique lelo rendez-vous na arena Vivian Koy passa c'est une longue jambe Lili Moussamba ya Kaluchichi j'ai un set café au lait bio naturel Gisèle Tati mère double ya Giclo Winner Mireille Chouba Jomas Massamba ya Robi ma display en couleur ya Willy Michel Nikoda Mboka ma sœur chérie Jeanne Keta Love ya Jean-Jacques Pagné Maître Blaise Beko bosoma déjà billet bosoma déjà billet o asombi billet te asomba ka leroyo elenge eza na reine elenge ko za na reine ngala sina lobaki nde ba arena moko pe zobeta mana utsande te numéro 1 zobeta zakai numéro 1 congolais abeta mutu moko alobaka na musique na biso awa akosa alobaka ke ye akozala mutu aliboso ako démystifier saluana yo arena na biso na Congo c'était Shadrach alobango na mission otalango pe Côte d'Ivoire natana ngai te pardon na ngati na ngabanyanga ngata na ngati atana ngai te ko tsaka te atala yo tala ni atala te moni ya vient mbote elo na loba no chaye obike no chaye triple nationalité triple nationalité angolais maman la question angolais congolais américain congolais français américain notre triple nationalité à saint mon sentiment to se akaba sa featuring na fallait ça la soulier o leki na o ayema guest mawete yes a soutenir bajen makasi azokendo ye makuna ba ba Nigeria fula bango Portugal aigle souci les arosa souci ngapela tiaka bo okanga photo boy nakanga photo boy oka soni souci nakanga photo boy oh là là nakanga photo ka boy nazoka so absa mashida kapuluta ma sœur chérie Jeanne Ketala va la vie pe ba loba ba décision zozwa eza sous les impliqués parce que lelo okomi lokola oza koto o talent to oza kote kuna tika naza koluka nzela kota ya tika na kote sili nzela bana mona passe nzela na passe okotala effectivement okota ndenge nini na ba misa ba na passe nzela oza place na ngai ti ngo kindoki bo ndeni na uzala ka bo ndeni nazo panza zamba la pana zamba bo na moni ba tulalia moni ba na moni ba ni omoni na moni ba panzi na tabo formule 7 nzembo ngana bina na wese ba nzembo na bina na o se toilette nzembo to vandi e pa mbende ngeso ngala javi kana mutima kwa na muno ko tolo pete de la renta matro ako sampaka sama ngombe na banchoko kasi makala makangungia lelisa ye bibi yo lelisa kangaina benze mo yima na wese petit sera kananga absa mashida te na wese zo yima absa mashida kananga kapulita taka ba warrior akanganga ya bina chilanga na osokula mbele so tsepora ebso ene kelengi fale lengi chocolat ezongi elo na loba fale nini numéro 1 janvier bafana ipupa tozonga batu tuko sa vie na aventure mutalingi yo lingai nazana fali ba makambo ezaka ezongi boye na keboye te tobongisa partout batu bavandi makambo ezangaka te et puis balongo nga beli milimo baka obinga samedi na sona mesera be igendo misila na prière na bisie mesera be non ngana zonge pa fali mais ba tiaka nga buluko bilumba ba chacha ba pel mona zwaka
Moi na baye. Vous insistez trop na ba père. Ba père. Ba père ngolo. Ya ye. Et le bakano nini. Ya ye. Yango nani. Tika fali. Tika fali. Na tika fali. Mais le lopé fali on dirait batu bazolo bakeye akomisa koluka okanga kodiembela batu so amoni kotolo ba succès adiembela mutu te amona nzambe. Yende ba koma kodiembela kaka ina ti fere pena diembela. Omo ba kaza grand chanteur na sama ngamna yeti. Ala takalo wa ye. Asakalo wa ye. Adiembela. Mais distance 8000 km. 8000 union sacrée de nini. Na ba via na ba sangani. Omote na ba vie. Ba sangani. Na ba leki na bango. Basangani. Ba vie pena ke sala kaliki ne pena stade de martyr. Ateko tuna falite. Et simba te. Bitumbe na marché to lobela ba album, to lobela ba œuvre, to lobela la musique. Ngamona zawana. Ya. Omo kamona bandaki ngo kala. Otimbele ngate miso moto salaki. Nazoyeba. Nabi oaza makasi. Asanze. Akotisa Macron. Président. Fallait que Macron na banda de choses makasi. Kocha roi ya Belgique atana limba. Donc fali na Congo azoza ba kombe belé. Fali ba famille na ye ko bazolo azana ba komba batike wana mwana ye ezaka bongo ba papa kutu misusu batina bana ba prison siko lo loba mwana soka za teti mwana yoka te papa tinje prison fala tini mwana prison ezali aka mwana biso amakila na biso azaka papa motema kita kaka mwana ba yemo ko aboke soaye esili nye yo no papa tini mwana prison te aza teti alimi classe te ayoka papa te ayoka mama te moko Vinci alongola epota tinda kotanga na internat na Bakongo teti petit Vinci deuxième akenda kotanga na internat omoni siko ezalaka bongo aka mwana biso bolo basoma mwa etali bino te etali biso moko ezaka bakomba bakabali numéro 1 numéro 1 tunanga nini mwana bino moko pe azwi baptême Didiston aomosambela azwi baptême babati pena na mai na mai tenga ba nyamwe na ngate Didiston azwi baptême na monite nala kiso etali ngate ya nina ngoli kambo nanga le bombo di etali te nina ngoli kambo nanga bo nina Basa no pusa no chakota nanu obuno be bomba didi ngana kolobela suma mabatu te ona ye musala na sa musala 5 ans ngana kolobela ka susu mutu te na vi koma mutu te sona leki boye to lobeli fali to lobeli balbon to lobeli calendrier na biso to lobela rena nde to ke sepeli sabatu na rena ngana janvier bafana wata to lobeli ye to défendre fali et c'est mabatu na biso te bato tu na sala ka shebango abo pia na pesi wata ba bonne chance parce azali asamsa matoko album nezo bima chemin de la gloire na pesi mon petit frère Mbote Patrick Beka album sa histoire nae bazala ba bonne chance ba sa ba tonatika ba na musique ba bonne chance na ba na pesi set and play pe ba bonne chance ninga bio sa chemin nae na pesi waze ko pe bonne chance venanga waze ko asala plein qui paraté ataka porte on ndengona ka système muninga ucho cha vewa quoi fongola na yo muninga ucho fongola nena fongoli muninga fongoli ba soda ba loba kito otali video te na moni da ba solite ba solola o sekali ve Felix ve Felix fongola kaka o pocha yo na fongola nena muninga ngona difere gayi o mi video te ba soda ba songo ko tu fongola fere mta fongola ko to banga baso mo banga fongola ve Felix atadi yo te kano te baka batu boya sta asiko ozipe décision lelo ozongi pas fali parce pas on bandango lela oziongo toziongo te parce que nous aurons appris que on dirait là son visa Canada qu'il faut que nous avons et tout ça là il faut zonga na orchestre na yo babi na passeport na za na visa bapesa kulibali visa Canada penda bapesa kulina kenda te baluka mutu to kokana bapesa na so kende te makabona osundoli passeport na visa na sunu virgin de ya basela na passeport e ba meka ki oka po yo kendaki baza yango wana ba sika liki kutu te baluka ressemblance pana ngi baluka ressemblance
nalingi te elingi te bapesa moto soki eza na visa nasalaka interview na ambassade ya Canada nasala interview nayoki babi visa nanga ebimi talaka nga moto ya chance visa ebimi baluka motu kuna bavisa bino tu bato bokotaki ebimi bakota bakende motu nani ye ya mwasi bombaka mpe tolobi kaka yalinda ebimi volke ebimi babasi bakimi kobo ebimi nga ebimi azalaka moko benjora nga eza te nazalanga na besoin visa Canada te so boluki moto akokaka nanga bopesa na bango bapesa na bango bapesa rendez-vous na rena pardon ya rendez-vous na rena en tout cas ya wuli musheni koda mboka vie nanga Jules Sosoni président na Brazzaville ye mikono benge sentiment quoi akota bomona sentiment ye mwana cancer na ngai on dirait qu'il y a GB toza pena frère na biso auti États-Unis triple nationalité Noche otolobaka ye pa yembaka ayembaka kitoko tosengeli featuring pas aigle te fala saka dena bagezi mawe te afula bango po ani te Noche triple nationalité donc yo fana kuna Noche avanda bien tokotsa ye comme ça ye pe apesa mbote na batu tout bayoka musique na le monde entier Noche triple nationalité. Bonjour Ndem. Boni. Ouais, ça va? Ça va. Ah, les Afrique est lengue ambio. Afrique est lengue. Afrique est lengue. Comment elle est? Ah. Propre. Ah, elle est toujours propre. C'est toujours propre. Américain. Ou en ville. Dans la Denver Mikolo. Ah, en Denver. Denver. Tu es coupe. Ah, toujours qui? Fête, c'est mystique. NBA. Jovic. Ah, mystique. Ah. Nathalie petit na noir comme Kim Nathalie match nyonso comme oui. Ngata NBA ne mama NBA makasi. Kaka Denver première coupe non? Première coupe na bango petit na mondele Jovic na sengi plan félicitations na bango. Nathalie ba match tunde ba la Caire c'est longwe ndenge ba Golden State c'est longwe. Denver abeti makasi na. Donc en tout cas Denver abeti makasi so abeti suboye. Bateka ba joueur te bako. Bateki déjà. Ah? Bateka déjà. Noche. Oui, Gambalo yaki tokuta tout ça émission te. C'est ça. Na baki vraiment tokuta tout ça l'émission et puis fallait azona na biso. Non, c'est pas bon ça featuring. Voilà. Yaki na geta zini papa mapo et matiso le sous quoi. Pour le non loba fallait alima. Et on a peine à tourner question. Mamba Lobeda solo, fallait en numéro 1. Fallait. Ouais. Ya solo. Voilà numéro 1. Ya. Et ça, c'est le batama. Ballon batama. Ah, l'anglais te. Azat triple nationalité. Te ma triple nationalité lelo. Français américain. Américano. Batu oloba ba découvrir en Afrique la télévision, ba découvrir pe voix naé, ba découvrir pe talent naé à travers le cola. Comme ça on est l'autre. Nous avons la surprise. Te meka ka lo mon vite fait. Comme quoi. À ta sentiment. Hein? À ta sentiment. Sentiment. Zanine. This is a regular. Yo, taking on a posa, taking on a sentiment. Taking on a sentiment. This is a regular. This is a regular. This is a regular. C'est pas régulier. Ah, ok, ok. Yo, taking on a posa, taking on a sentiment. Donc, tu vois, ils ont le fallait taking on a sentiment. Ouais, c'est quoi? Ouais. Donc, ils ont histoire, non? Ils ont tiré un sentiment. Ouais, je peux tirer un sentiment. Non, mais c'est un album. Comment bien. Voilà, triple nationalité. Aussi, on a battu parce que le quoi, tu as mis en Afrique et la télévision, quand même, public Afrique et la télévision peut découvrir. Battu aussi, on a bangoni parce que tu es un artiste, musicien, au Pélélo, au ça la fierté, puis au ça la déjà fierté à mort à Libanda. Et surtout, vous êtes un Congolais qui joue une musique urbaine, si je ne me trompe pas. Alors, aussi, on a battu dans l'Afrique et la télévision. Bon, en fait, je supporter ma page YouTube, YouTube est Noche officiel, na Instagram est Noche officiel, na bim c'est déjà album Ali Bosso, na bim c'est quoi album il y a mis balé dans 2 mois. OK. Na si qu'on a ça raba single, na ba vidéo, na ba clip. Septembre. Ouais, là septembre. On ça va clip sur qui? Ouais, là ça fallait déjà là banalelo.
Faut voir le clip. Non, pourquoi? Ok, pourquoi? Ok, c'est bon. Ma photo, oui. Très bien. Alors, pour l'album Ozoya, il y a titre nini? Titre dans la titre nanté. Donc, on a créé quelque chose. Hein? Banzema danger ça. Mais Banzema ça. En tout cas, Banzema danger ça. Banzema danger ça. Très bien. Très très bien. Triple nationalité. Congolais, français, américain. Congolais, français, américain. Voilà. Ah, c'est vrai. Ah, mais faut foutre amende. La foot a déjà. Moi, il y a un soir. Moi, la maman n'a pas si grâce symbole. Maman Lata. Il y a Marthe. Il y a Marthe. Tu peux siper maman la mission. C'est vrai. Azwana ngana munini na mamu songa. Aza maleki njona. Mais est-ce que beta pe ba rumba pe beta. Ah, na beta rumba na bimsa rumba liboso comme na motema. Na yebi motema. Ils ont rumba plus R&B hein, na hip hop. OK. Na beta rumba. OK, très bien. Donc ils ont beaucoup plus penché la musique urbaine. Je suis plus urbain. Oui. Voilà, est-ce que na okoko s'imposer dans Congo parce que les musiciens au bazobeta musique urbaine de basé belé s'il faut citer leur nom. Nous avons des Gaze Fabulous, des Gaze Mawete, Nosbi baza tellement belé au pays mais est-ce que okoko s'imposer parce que musique dans Congo ça facilité. Ouais, tu as raison mais mon style est différent, ce style est un peu différent donc et beta la okara. Et beta. Ouais, c'est sûr. Très bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je crois que tu aurais tenu vraiment ta moulaïté. Alors, qu'est-ce que tu vas dire comme on dit la fin plutôt libéré au biso aussi c'est la mission mission. En tout cas, tu as CP les gros nabino. Bien genre donc ça fait déjà une année hein. Ouais. Presque. Presque une année. Presque une année oui, donc Fanakim, Mogelengi. Mogelengi. Donc non, c'est pas la rap parce qu'on a un Kim donc c'est bon. L'album arrive bientôt, dans 2 mois, donc soyez prêts pour l'album. Très bien. Merci beaucoup, Triple Nationalité. Dédicace César? Bien sûr que oui. Kokongandu, Rim Lauzana. Ah, Rim Lauzana, Moutounanga. Rim Lauzana, déjà, à peine un single. Mkubwa, c'est sur le marché. On a fallu pour pas comme un rappeur. Oh, bah, il m'a frère, on a Pires, ouais. Il est fort, il est fort. Très bien. Gilin Seka. Tu vas belé, c'est très bien, très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça va le tout boss. Très bien. Michel Cam. Boss. Boss. Tout le monde. Merci beaucoup. Voilà, tout libéré comme ça, tout clôture. On a vu cette émission, on a vu triple nationalité, en tout cas, plein de bonnes choses. Voilà. Alors, Viendjora, tu as commis vraiment qu'on chité dans l'émission. Merci. Je crois que tu as landé belé en Afrique et la télévision. Tu as ici janvier, Bafana, Ipupa. Nga maman formé 7. Yo maman formé 7. Maman formé 7. Nga musala nga marketing, musala nga bashaba to découvrir la chanson. Ozongi na F victime. Fali Ipupa frère na Bobanane Kala. Yo moko lubango plusieurs fois na ba émission. O regretaka. Na regretaka. Onyo comment ozo li futi penza te. Na bima zéro même pas. Ba prometaka yo ba memo monde entier. Monde entier. Lelo zongi na F victime. Batu oko assurer bango parce que lelo batu ba ko bangi là. Tantôt oye awa, tantôt olongwe. Qu'est-ce que tu vas dire vraiment aux gens et surtout aux Warriors au Baolinga peut-être pas personne confiance. En tout cas ba personne confiance. Ils appellent âge, il faut tout taper âge. OK. Donc comme il y a ba ko konjora lelo ba 10 ans, ba Christiana après c'est un bout à la vie mon bébé. Mishuka bandima na bango te. Pour ba comment mona ka boy, ba mona boy, ba mona boy. Très bien. Et pas fallu ça et là on a l'autre considération. Bon mona fallu oya. Bon mona ndenge mamwe salama. Bon mona mamna lo linga ndenge salama. Très bien. On a linga bon mona ngwe pas fallu. Valeur amsala nga pour ba place ebele na sala na zo ba vérité. Ba yeba valeur na ngaite. OK. Et puis bon mona ka mamwe salama. Na biro afali mamwezala mamwezala bien ezapande na lingaka ezate ke na longwa bona longwa na keka mamoka kuna leki kuna sala ke palanga te o kuna azala ngate kende non beaucoup de organisation kuna mamoto OK petit pena mouvement na yebiki na yebaka na landela ka via fali na landela ka F victime na landela ka po eba ki kozonga na yebaka Fali numéro 1 na bomba trop l'on a lobby à la numéro 1 à la numéro 1 à numéro 1
Na batama trop. Trop c'est Ah, trop. Pichou basse. Fali numéro 1. Namoka bibi na WC. Namoka bibi na ba chambre. Na kina boîte na ko bina te pambende. Non, fondamment mon numéro na yemba. Na libre mbalo. Fali numéro 1. Cabo. Biso cabo. Numéro 2 ça peut venir ça te. Le roi Naïma na sela mu ndabaka lipasa ya mbongo. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, azateka numéro 6. Voilà, merci beaucoup. Nana sengomo lokwa koleka na bonne année. Nana sengomo lokwa mkona botaka. Nana sengomo lokwa mkona zwaka koko. Oeza opportunité mon azui. Eza ya suka so na baby sango vile ngapa na musique et baby. Très bien. Na sa ba aventure te. Na sina koli. Na sala ba aventure te. O fallait pesinga ba warrior boyambanga na zaka ya bino. O elekaki bobosana. Bana zaka ya bino. Na vandi na musala ngabo bomona. To bana bomona makamwana ke zana ngolu susu te. Et puis boy bonga la fallait to kabona na biso yateke. To fingana ki to sala ki bona yiba ke mbongo na sake bo rien. Appel kaka. Soko kena ba pelango. Soko tango benga soko on vutaka nga. Soko travailler ka ba pelango. Na yiba ka tuka mu mama fali na changer. Fali ni na sauter. Non na tete balote. Na pesi Elvis Alomba mo konja wartelo mbote. Na pesi jibe kumaluta le pétrolier de Dallas. Elvis Alomba le mannequin de Dallas. Notaye boko na page na mingi. Boko comprendre ba Instagram na qui est noté. Ayemba na lingala, ayemba na français, ayemba na anglais. Ayemba ki toko musique ki toko sentiment pesoya boza décider ande on a bino congolais. Aza de père et de mère. Yaza note aza de père et de mère. Ne peut pas de père et de mère. Fallait de père et de mère. Et bon bango. Passa le puta. Pas de père qui Pas de père et de mère. De mère, de père. Baka de mère, moi de père. T'as la sentiment lelo. Lono là na pullman. Lono à la laisse. Lono à bien. La pesi fisto coloqué mbote honorable. Bana commune à Kinshasa. Wana mwana papa coloqué. Papa coloqué ça beaucoup mais. Viens na commune à Kin. Ah ça la makama malamu. Postulé wana. Mo pona mena biso ye wana fisto coloqué. Elza Patero. Alain Zambé. Bobo Kakiese. Chef Gino. Atélé. Ambassy. Et puis oncle Blaise Sielema na États-Unis na pesi mbote belé Madruma numéro 1 Fergani pesa rapé oncle Blaise Sielema au fali pena le bara cerveau oncle na biso to pesi mbote belé oncle Blaise Sielema nga musale bandi nga musale bandi ba milimo wana yana solo ki samedi na mesera be makasi apenga ba mungwa pesinga ba huile d'olive bakolaka boye bapele monsieur côté bapela mabeza la yaya surtout bapela ba mvuti mais surtout bapela l'équipe minu ko ba téléphone té bapela l'équipe minu ya ko ba téléphone bapela mabeza la ka ngaka mutu pesa na pesa ma sœur chérie mbote Jean Keta love ya Jean Keta love kolia kitoko tolala kitoko tomela kitoko na douce yaya douce Chata, tu vas manger quoi? Tu manges quoi, Sadrak? Dino yebi. Quel loup tu n'as pas? Tu n'as pas beaucoup. Tu manges quoi, Sadrak? Mundele l'été. Keta lève. Keta maman me makanga na lola. Merci na Mike Lokamba. Merci na opesi sur le lot. Au ticket sur chaîne, bana tongo tu pourquoi? Tu répétition. Tu es pas noté. Merci na Bawario. Bawario. Bobanga na bino bangote. Mutaleki biso ne belé azate
nazaka mpona kangata photo boye na obanga ezaka mposo nakanga photo boye na olela moko afali atie boye omonaka nake na wesenga mo mpe na tie boye nazobanga bato mpona tia te boye photo ngo yakagua otie boye omoni yango te na kie 24 kuna na france bamisie bajoueur nyonso tuka bajoueur nyonso kaka aigle Richard Ntesa aigle numéro 1 fali numéro 1 mawario bobanga na miote bo consommer ka disque disque so famille cette bandier moza qui toka 31 chansons bo bunda na ba bible bo bunda bandier motu si na 31 chansons bulo na nge bandi oh nous sommes en bom na e soza makasi bimisa na maison clé de la victoire donna Marceline Kabelo. Merci beaucoup. Et puis, grand frère propre, Jean-Yves Bikou, qui les bois de Bissane, a Monsieur Pamboté. Pourquoi pas aussi penser faire un clin d'œil à mon vieux, au couple légendaire, Marcelo, Juif Noir et Arla, la mère des jumeaux, n'a pas Sibino Mamboté Belé, à Valopine du Tour d'Europe, n'a pas Mamboté Papa na Jiglina Alros, et puis n'a pas Mère na Bissoline, Balabos Mamboté Belé, et puis Myriane, Pindi, na Hollande, Mamboté Nampé Angwana, on est tout au bazar opportunité à rota la Bisso Mamboté Nabino. Un grand merci à Loveline Komambe à Motema, na Pesio peu Mamboté Belé, et puis j'en viens à éviter ma dédicace dans les années. Ouais, on appelle ça toujours, on avait l'angage Jordan Français qui a super play, il y a Paris, Moté Place Azaya, Oli Mouché de Code et Amboka. Maman Brazil beaucoup maman sociale ya sala toujours na ba circonstances nyonso mais fika ba fanatique au balingara janvier mikolo komo mo changer par rapport à mosala to bombi pe moi ba fana ipupa janvier ba fana ipupa komo se changer biso na to la mbis na zo la place ma ezo chola o boulot il faut jarrer na chanis il faut balia mikolo na ko bina wa yo numéro 1 na bango nyonso ya rafali ipupa mais poto o mona ba disquette zo mona ba preuve za mutazo tombola drapeau ya mboka le PC va monter place à Zafali pour tout ça, Nicolo, Togomba Wario. Cédric Panda, garçon plein allemand. Nabo Saint-Maître, Daddy Bigis, Laetitia Mangoke, Chacha Kenchou, Yaouli Mouché, Kodamboka, Jordan Fonseca, super play, Mamadou na Bercy, Maman Brazil Bokumba. Il y a ça là toujours dans la circonstance Nios. Merci. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Big salutation à mon frère et ami Rimla Ozana, l'artiste, et Napé Chambo Tebele. C'est la fin de cette émission. À la prochaine. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.